soki bato belé ba msusu ba meka ko komela ngai ba bio ozo yemba bien. Ozo yemba bien donc ozana talent étoile les ali. Comment ça fait-il lelo okomi ko bimisa ba vérité ba pasteur falo tikalaka na ba musique na ondengo yemba mais yo komo bimisa ba vérité ya ba pasteur ba makambo nyonso mona mona. En fait neti eza de biloko ekoki ko bala na te. C'est-à-dire musique eza eloko don. O nzamba pesi mutu. Et puis ta mutu apesi nzamba pesi mutu don. Do ane sengaka yango ndeza la source de production na e. Soki ozongi na mukanda nzambe eza bato ba pesa bango ba don ba talent. Eza ba misusu ba kena ko bomba yango. Alors yango mon ke non akoki jamais kotika musique pour peut-être na komi ko ba vérité. Ko musique eza eloko nzambe na pesa biki eza nzela na. Mais ba vérité tozoloba parce que eza ba anti valeur oyo ezo simba na musique yango oyo ezo simba na ba foyer ya batu ezo simba na bato ebele ba comme victime pona ba makambo ezo leka na kati ya ba église. Et puis l'église a soit état que eloko nzamba sala eza nango mabete mais tellement que l'église a Congo est comme ligablo wana des photos bimisaka ba vérité ko secrétaire azoka ba kombona ndo expliquer que secrétaire muto enregistre bato bazana besoin okuta na prophète tango zo ba kombona tchaka ngo wapi. En tout cas bande ko balingami je crois émission to meki ko lobela mingi musique siko a wande place makamba wana za ka moi parenthèse po boyeba musala na ali musala ali profession nzamba pe ça peut d'autres talents mais a siko émission na lobai que toko banda ko sunga bino bato ebele bazobenga tuka papa merci ngai bankamnyo suzoloba eza onga azovir na eba kite kezaka ba makiona makiona ezali juste kombo ba maska pona koloba fausse prophétie côté ka CD côté ka ba vérité mais okeno bima comme c'est ça prophétie comme eza makambo solo nzo kezali administration moko bato basala pona kokosa bana nzambe po ba gagner mbongo yango tobetaki masolo koma ba biloko na basala yango na église makiona liboso na lobaki ezalaka boye pasteur à sala administration mobimba nous avons un secrétaire nous avons un éclaireur ba petit mukofia batinda ka bango kendo luka bato alors secrétaire azaka en église déjà na tongo aye déjà lati propre communiquer ou bien na ba publicité à pasteur à partir déjà à 8h na kozala en église na zo ya mbabino mais à soi yemo kwa kozala wana te beaucoup kuta secrétaire et puis secrétaire a orienté bino le lengeni na kosala secrétaire a koyebisa bino bosali bien koya avant nzambe po alobela bino kosenga bokende koluka présence na ye bakiti yango wana bokende bovanda bobanda déjà koluka elongi ya nzambe tango mosali ya nzambe akoya nzamba ko fongole miso avant même yo oloba makambo o yeli na église awa ye déjà akobanda ko yebisa yo clairement ako secrétaire siko efasa la moi mayele moko boy ako tuna yo papa dilem yo vanda ka wapi o ngana vanda na bandal okopesa adresse mobimba o na vanda ka na bandal avenue Lubaki numéro 44 OK d'accord ye akobando sala pe baje d'attrape nazomona za na combat ya famille makasi puis nazomona na famille na bino papa bino azaka wapi opesi papa na biso akenda na Luanda bakabana na mama bino oui bakabana na mama kuna pe papa bala mama pe awa bala yozo pe ces informations o yazo tuna yo ozo se rendre compte te que non yazo koma ngombi azo enregistrer ti okopesa ba info wana ke na vanda na bandal makambana nyonso akotuna siko na lupango na bino est-ce que bozana ba mwa banzete mo parce que nazomona lokola non na lupango na biso to na nzete te mais neti portail na bino za couleur ni eza noir et déjà commis portail noir et siko après ça neti na lupango na bino soki mtu akote loko nini ndeza ya liboso mtu ako comprendre que lupango za bino non lupango na biso ezali okote okuta na lupango wa bayer eza couleur blanche ndako munena après ça na simande eza biso eza immeuble bazotonga na esili na nute mbala moko ya kanyango OK d'accord problème memio nini ya eza nini en tout cas maman ndeza boye musala esimbaka te ndeza boye soki aza secrétaire à moi ça bengeka mama soki aza mobali papa ne naza boye ba utolongolanga na musala na zoe bato za troisième musala yo kobimisa secret nyo se pas secrétariat komiango papa OK papa nga nazo ndimisa maki nzambe alola akosala lo bikama lelo bokoza lebele mais peut-être ningo avant peut-être il pas mboli pe abato liboso ezala toujours un avantage au moni na liziba beteza Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa.
na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté eza mingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Voilà, boye malamu bandiko balandi ndenge bomesana kolanda biso na nzela ya émission moko oeza bongo talamboka surtout na chaîne oeza bongo EHP Media. Merci na équipe technique automesana ko travailler na bango matin midi soir na sima caméra eza bongo ndeko de Blaison et na montage eza Charlie Kanga ne na lobaki ba bonne guérison na ye Charlie Kanga donc zalaka wana ko sinon okolupe ba bon moment émission oyo il faut que nembango s'abonner au chimokolo to peut être raté à ta émission moroté nanzila ya chaîne to mesana ko yambela bino ba invité ya marque na marque to yambara ba invité de marque a moto ya ba musicien a moto zo ya ba prophète a moto zo ya ba pasteur a moto zo ya bato baza bezo ya lisungi pona bato ba bonga ba mekampe ko sunga bango lelonde to yo ya ba frère Eric Okudi ye azo présenter biso moi lo comme malgré na soupçonné déjà moi lo moi là ti liboso za la beauté mais lelo na comprendre était aye lisusu na face mususu. Bonjour frère. Bonjour papa Dilemme. Bonne santé. En tout cas Zambazo baté là. Vraiment. Mais na moni santé normale pour to sali sous moi temps belé to kutana. Ouais, en tout cas na sala ki moi somo en Angola et puis na zonga ki déjà. OK, na moni ba tentir Angola santé c'est que photo que vana na biso ga na Angola na moni. Ah, en tout cas na lobaka mboka na biso ga nde bato bazonyo kwa ma. Mais to bi ke longo na Nzamba o sala quelque chose au social ko vivre na poignon so bato bazonyo kwa mana na mboka o mais so tali na mboka bato kolieza sous lo te kolate lo te donc nyonso Nzamba favoriser bango mais tokoma pe na ba pona ki Nzamba so na pe mo. OK, Nzambe alingaka ba oya mes frères lelo to moni accoutrement na échanger nazo mona olati t-shirt ya pembe bakomi Fogam olati casquette ya pembe bakomi Fogam ezali nini? Ouais, Fogam ezali fondation ya Mama Kadi Mosala na pesi mbote sika zali. C'est une femme vertueuse. OK. Alors azamu tumoko ngamoko na vanda na tuni mama ozana bozue belé. Ozana poto. Otika kanda kuno evandi nango na Kinshasa wa nini motivaka ozui bozui ebele na poto kuna oye nango a osombi biloko osombi babilamba oke ko kabela babola tango zongi sanga na image bi papa nga pe na nyoko mama trop na vie. OK. C'est par là que j'ai compris batu oh ba nyoko mama na vie balinga ko supporter passe ya baninga te sensible soki awiki mutu azobela mutu azonyokwama mutu aza na ba problème mutu akufela baboti to mwasi akufela mobali en tout cas Mama Kadi Mosala ayaka toujours yango bato abongo tulukaka kozala sima na bango parce que Nzamba alingaka nde bato abongo. OK, Mama Kadi Mosala ezali fondation association asbel donc en fait ezali fondation. OK, ezali fondation donc ya sali yango uniquement pona koya ko secourir ba les hommes démunis, ba malades, donc ba veuve, en tout cas ba tout ça
na baza attaqué na ba problème en tout cas ye nzamba simba ramte mané lokola mama tabita na Bible pour misalo tout ça la yango nde landaka biso mituna mwana mboka frère dilemme alingi ko lakisa biso nini to lukaki ngonga ebele l'homme de vérité ngana koma obenge l'homme de vérité ye alobaki nzamba ebisi abomba liso mutute il faut abimisa parce que alingi azwa justice ya mukili awa mais justice ya nzambe te po ya mukili awa des fois bomona bako corrompre surtout na ba Congo ba corrompre bimi mais justice ya nzambe kuna corrompre nzambe na nini likolo na se eza yo corrompre na nini mais vu que yo interprète trop biloko ya fa Patrice Ngoye Musoko kuna bana ngola olesa bango nzembo nini o basepela na ona biloko ya fa Patrice na lingaka sikoyo ekolo na biso puis na lingaka langue oyo ya lingala ata mutu ayebi yango mais ndenge zaka na ba mwa auction mafuta moko wana c'est-à-dire atozema mutu azoyoka yango te mais ayoka déjà keloko eza elenge je vous envoie mes salutations donc bakasirika ndenge ba travers lekaki mwa makasi il est vivant donc babilo na biso ka frère Patrice ayemba ka ngo de to memaki kuna okuta ke mutu azolo ba ki portugais mais yozo mana lingala bandi ko sambela koti na présence donc bon il est le guide des miracles ouais mais frère Eric Batubele ba msusu ba meka ko komela ngai ba biyo ozoyemba bien donc ozana talent étoile les ali. Comment ça fait-il lelo okomi ko bimisa ba vérité ba pasteur falo tikala na ba musique na ondengo yemba mais yo komo bimisa ba vérité ya ba pasteur ba makambo nyonso mona en fait neti eza de biloko ekoki ko bala na te c'est-à-dire musique eza eloko don o nzamba pesi mutu et puis ta mutu apesi nzamba pesi mutu don do ane sengaka yango ndeza la source de production na e soki ozongi na mukanda nzambe eza bato bapesa bango ba don ba talent eza ba misusu bakenda ko bomba yango alors yango moni ke non nakoki jamais kotika musique pour peut-être na komi ko ba vérité musique eza eloko nzambe na peso biko eza nzela na mais ba vérité tozoloba parce que eza ba anti valeur oyo ezo simba na musique yango oyo ezo simba na ba foyer ya batu ezo simba donc na bato ebele ba komi victime pona ba makambo ezo leka na kati ya ba église et puis l'église a soit état que eloko nzamba sala eza nango mabete mais tellement que l'église à Congo est comme ligablo wana des photos bimisaka ba vérité ouais l'église à Congo est comme ligablo est-ce que un musicien chrétien a koyembaka sans pourtant consulter Bible azoyemba na ye mais a consulter non en tout cas eza moins impossible pourquoi Bible ezali parole inspirée de Dieu musique peut toyembaka ezalaka pe ba parole eza inspirée de Dieu mais plus pour etambola de père il faut toujours mutu atanga Bible parce que connaissance oza na kati ya Bible nde pesa pe biso ba maloba pesa biso pe ba argument ya ko convaincre un païen ya ko convaincre mutu moko aza incrédule mais tango ko pesa ba makomi et osala keno mutu a comprendre banze mususu okoyemba kaka maloba oyo otangi na Bible ma voix j'écris à l'Éternel de ma voix je pleure l'Éternel je répare ma plainte devant lui je lui raconte ma détresse alléluia car mon esprit est abattu au-dedans de moi okuti ke mutu ayembi psaume ezaka psaume 91 je crois psaume 91 soki 41 je crois mutu ayembi yango. Et puis, il a pris juste la parole de Dieu qui a été inspirée, écrite, à commission on a nenga loyembo. Donc c'est dans ce sens. Inconvénient ya yembi o ba consulter la Bible te ezalaka nini. En tout cas, yemba ma consulter la Bible te inconvénient na bango ezalaka. D'office tu comprendre que c'est musicien profane. Ouais, parce que avozala na fonte, avozala na fondement te. Musique no eza terre à terre. Mais tant on doit zotanga Bible, avozwa parole o eza écrite, inspirée de Dieu. Après c'est la mélodie. Mais ça peut ba banze mususu nzambe ne mutu akomelio. Simbabo moyinanga sepelisa motema nanga simbanga simbanga na libulu nakufa na libulu maladi papa simbanga netwani za nzambe ne mutu apesanga nzembo. Nalanda témoignage ya Odi Kabangu que je salue à passage à Londres. Yangwana totomboli maboko likolo
totatoli oyo asimili kolona se alobi akoma aveugle famille esundola ye siko place babwaka une église nde ayoka voix moko ezoyema na litoi na yebi koma nzembo oyo nde akoma yango epuis banzembo babongo eza inspiré na nzambe erataka te parce que edifiaka ekende okuta moto aza na même situation lokola yo osalela yango promotion imagine promotion ebanda na Afrique mais azali na Londres esalama ya pete bajournaliste bakoma otia yango na batelevizio na baradio oyo apesela yango ta mbongo te zadi nzambe moko azwaka charge ya banzembo na ye mais eza banzembo mosusu oyo tosinspiraka na bapasi ata na pasi talelaka kolo ata minyoko eleki ye talelaka kolo butu ata molai suka tongo ekotana mpona kozanga patience ebele bakota baloge mpona kozanga patience misusu babela maboma mpona kozanga patience sara ateka mobali epai ya mwana mosala agare kangama na yesu tingama na ye ata eumeli suka ekotana yawe dozokutake oyo eza sikoyo baproblème oyo ekomelanga na vie ndenge nzambe apesanga motema kopatiente ya koyika mpiko na nzambe tita onamonaki loboko ya nzambe nde epesaki nga nzembo nakoma mpe mutu oyo mpe aomonaki akomi na suka ntango akoyoka nzembo oyo ekofortifie donc eza banzembo ezalaka inspiré eza banzembo mosusu tokomaka yango selo baproblème ekomela biso na vie eza mpe banzembo mosusu oyo tosinspiraka na bible mais frère Eric mutu moko asoupçonne nga yo lolenge ozokendele malembe okokoma paster kaka boye mpo bino bamusicien bozalaka boye okoma oyeba nanu basekret nyonso ya bafaux paster et puis ozose référé trop na bible et puis ozotake bapaster wana mpo olobaki obomba eloko te lolenge tozokende nazomona tokolala mpe tolamuki frère Eric akomi paster bon selon la définition batunaka journaliste motuna te un pasteur azalaka simple mutu oyo azozwa charge ya babrebi un berger c'est-à-dire lelo soki nzambe atie fardo wana na motema na ngaki erike napesi yo bapate oyo kamba bango soki eza vision nzambe apesi na osala mais soki apesi yango te na kosala yango te mpo ebele lelo bakomi bapaster mpo nautiaki osolola na ndeko Karo avant-hier nayebisaki ntanga nazosolola na bandeko na nga baene na nga naboyi kopesa bakomo na bango ebike mikolo musique na ndenge ezosimba te ezosenga deja nasomba bainstrument na nga basinte mpo nabanda deja groupe d'intercession nga moko na motema na se rendre compte mutu oyo c'est que ando salela nzambe pour l'intérêt tant on comprend que musique ezofuta ta lobi que non na musique et na kosala l'église ba offrande wana wana sala ki na futela kandaku basi nanga mwasi nanga zala na kolia ya kolata mais mutu oyo abengama na nzambe n'a pas besoin d'attendre que musique ezosimba te pour azala pasteur eza ba misusu babanda pasteur en même temps za moembi petit lelo azane pasteur mais ebele lelo 90% ba pasteur na biso ya Congo azana no musicien bandi tie moment donné amoni ke production ezalaka te ba contre zoya te vika azali na ba mwa bambongo na ya sombi instrument abandi ko matane tendance akomi ko sangisa bato akomi ko sala ba fiche ya danger tokuta na tendance tango bato ba kuna Yesu azali awa en tout cas abanano kokosa que no biso toza juste un groupe d'intercession to sambelaka tango mona ke fou les hommes mata Dieu m'a parlé que no to longa na phase d'intercession alobela bango na butu na moi meza na moi to participer pe na ba prière na bango na ngome okenda kuna te ngakenda ngomba te samedi okende kuna okuta bango ba ebele ba musicien inconvénient ba pasteur ba benga mati frère kezala nini papa musala oyo esengaka nzambe abenga o ba mikomisa ba pasteur o bazala nyonso diema parler inconvénient na bango ezala mingi ezaka lokuta totangaka bible nzambe tanga kuta na pierre akuta ki azo péché bambisi na mai. Dieu a fait de lui un pécheur d'homme. Alongo le pécheur ambisi ya bambisi abike yo et puis abengi. Soki nzamba bengelo ka liboso appel ya mibale soki atali keno nzela nezalaki akotengama apesio vision et puis ako changer peu comme ngozo mona ki mutu mususu azalaki Paul Saul nzamba changer pe kombo. OK. Frère Eric Batobele babi tosuka na sujet monta auto lobela awa avo voyage ya makiona mais to komisa on a sukate
au meka ko expliquer tant ba secrétaire bato batala ki émission ba yebi bato ba botala ki pété ezaki frère Eric a expliquer ki ndenge ba na ba église ba sala ba tripotage ya koyamba ba kombo lukuta bui tant usko secrétaire azoka ba kombo na ndo expliquer que secrétaire muto enregistre bato bazana besoin okuta na prophète tant ozo ba kombo na chaka ngo en tout cas bande ko balingami je crois émission to meki ko lobela mingi musique siko a wande place makamba wana ezaka moi parenthèse po boye ba musala na ezali musala ezali profession Nzambe apesa pe do talent mais a siko émission na loba ke no toko banda ko sunga bino bato ebele bazobenga tuka papa merci ngai bankamnyo sozoloba eza onga azovir mais na eba kite kezaka ba makiona OK makiona ezali juste kombo ba maska pona koloba fausse prophétie côté ka CD côté ka ba vérité mais okeno bima comme c'est ça prophétie comme eza makambo solo nzo kezali administration moko bato basala pona kokosa bana Nzambe po ba gagner mbongo yango tobetaki masolo koma ba biloko na basala yango na église makiona liboso na lobaki ezalaka boye pasteur à la administration mobimba nous avons un secrétaire nous avons un éclaireur petit mukofia batinda kabango kendo luka bato alors secrétaire azaka église déjà na tongo aye déjà lati propre communiquer ou bien na ba publicité à pasteur à partir déjà à 8h na kozala na église nazo ya mbabino mais assoyez moko kozala wana te OK boko kuta secrétaire et puis secrétaire a orienté bino le lengeni na kosala secrétaire a koyebisa bino bosali bien koya avant Nzambe po alobela bino kosenga bokende koluka présence na ye bakiti yango wana bokende bovanda bobanda déjà koluka elongi ya Nzambe tango mosala Nzambe akoya Nzamba ko fongole miso avant même yo oloba makambo o yeli na église awa yé déjà akobanda ko yebisa yo clairement ako secrétaire siko face la moi mayele moko boy ako tuna yo papa dilem yo vanda ka wapi o ngana vanda na bandal okopesa adresse mobimba o na vanda ka na bandal avenue Lubaki numéro 44 OK d'accord ye akobando sala pe baje d'attrape nazomona za na combat ya famille makasi puis nazomona na famille na bino papa bino azaka wapi opesi papa na biso akenda na Luanda bakabana na mama bino oui bakabana na mama kuna pe papa bala mama pe awa bala yozo pe information o yazo tuna yo ozo se rendre compte te que non yazo koma ngombi azo enregistrer ti okopesa ba info wana ke na vanda na bandal makambana nyonso akotuna skona lupango na bino est-ce que bozana ba mwa banzete mo wote parce que nazomona lokola non na lupango na biso to na nzete mais neti portail na bino za couleur ni eza noir et déjà comme portail noir et siko après ça neti na lupango na bino soki muto akote loko nini ndeza ya liboso muto ako comprendre que lupango za bino non lupango na biso ezali okote okuta na lupango bayer eza couleur blanche ndakwa munena après ça na simande eza biso eza immeuble bazotonga na esili na nute mbala moko ya kanyango OK d'accord problème memio nini ya eza nini en tout cas maman ndeza boye musala esimbaka te ndeza boye soki aza secrétaire à moi ça obengeka mama soki aza mobali papa ne naza boye bautolongolanga na musala na zo bato za troisième musala yo ko bimisa secret non c'est pas secrétaire ya ko miango papa OK papa ngana zo ndimisa make Nzambe alola akosala lo bikama lelo boko za lebele mais peut-être nengo avant peut-être il pas mboli pe abato liboso ezala toujours un avantage au moni na liziba beteza oya bandai ko koya muto liboso yende mutu abando zo appelle lobiko nengo muto liboso j'ose croire que yo okozwa lobiko no lelo tellement que muto na posa en tout cas amen mama zo ndimo ke kende vanda na kiti wana banda déjà ko sambela banda déjà ko intercéder en attendant prophète aya yo ke kuna papa pesa ka $15 parce que ba eza ofelete otiki ba benga droit à consultation ngana yebi wana bafuta ngo na bopito e pa ba docteur ekota na église na biso que nous eza région ba mafia est-ce que Jésus tango ya ki pona omona Jésus eza ki faut ko pesa mbongo akenda gutu ko sekusa mwana Jairis omoni histoire nani Jésus akutana na mwasi azotanga makila ezaka le même jour oxotema ezaki ebele mwa sobi ke ndenge mutu azokendo seguisa mwana Jairis ngana profiter nda simbe na nzo c'était événement le kama le même jour et puis Jésus mais tant wakenda kuna est-ce que qui m'a touché après question na déplace ngana comme après la question qui m'a touché moi je suis en ndimi est-ce que ndenge siminga pesa ngamo yeso alobango te a continuer pe route na aketi na ndako ya Jairis ake ko seguisa mwana Jairis azaki na 12 ans mwana mwasi na pe makilane pe etanga pendant 12 ans omona ke nyonso azaki na proportionnalité est-ce que tant wakendo c'est que ça bato na senga bango ke papa neza boye bopesa ngai droit ya prophétie combien
droit boyaki ko consulter ngona non toza batu photos na Jésus Christ comme modèle mais ce que batu lelo komi il faut na la père moko boya za makioniste ngape fona landa le colonel pour makioniste zo futa oui ozoli ya motoki ya mutu tout ce pays si belo ngana lobaka nde ngwana ba banana ba fule belé to yebi azo sala ba campagne azo tondisa ba stade banini mais lelo église ezo ko même pas ko sala ata 100 personnes pour nanine on se moque pas de Dieu vraiment Galates 7 ezali ko loba l'homme aura moissonné ce qu'il a semé yango ba makamu nyoso ya mabe ya salité o bango basala ezo rattraper bango soki siko basali makambo wana okomona ndeko wana kendai ko vanda liboso kuna nzamba sunga en tout cas bato na pe bakena na kondima nzamba sunga ka pe bango parce que c'est la foi qui sauve omona pe mutu akekuna nzambe sunga makambo na Eli awe simba prophète tango akoye amonanga prophète tango akoya secrétaire akokota na kai wana mobimba papa lelo to yambi 5 personnes mbongo ya bango pe ya consultation yango 45 multiplié par 5 et que ça je crois 15 multiplié par 5 personnes et ça 60 dollars. Je peux continuer que mon passe à siliki. Yo, ngale msako il faut yamba bango mais lelo pena journal boyo moko ata moko 60 dollars et ça la nini. Wana somela ki ateka nini mapa il faut yamba bato belé. Siko soki mbongo ekotité ba gifla quand même bato bazana média Jésus Christ yo pourquoi bengisi batu te la falo bengisa batu lelo ba changer dilemme lelo sali publicité mabe omoni yango na biso no garçon na Eric ando travaille bien Eric déjà de lelo ta 200 dollars ekoti lelo pena ko simbe sous téléphone te ko yamba pe batu te de changer lobby longwe parce que dada siliki ale lobby karo moto kominani okomina média yamba ka batu na téléphone siko yo petango zo yamba batu na téléphone zala kana fort ya ko imiter ka père spirituel na yo tant ba benga soki bikeno aloba kana voir rock yo pe bandolo bana voir rock oui allo atuka na sepeli makazi tala makambo eza na église ya nzambe na senga parfois na lela kana binzambe esa tala tichuma nzaipi singa kerike ata ba bengi yo ke okendo yemba ko kena ba église ya bongo te yango pe na lingana zonga frère Rick osambela église nga c'est pas frère Patrice osé pas frère Patrice le lo frère Rick nengo zo monela makambo zo kende ba église zo panzana est-ce que kotanga 5 pasteurs oyo mona ke basala nzambe na ninga solo malgré on dit ne juger point mais par rapport à misala et monanaka est-ce que ça na 5 prophètes ou 3 pasteurs oyo bazali bazali siko lelo Congolais, Quinois, Africains, alingaka mingi ko se fier na ezali ko frapper na miso. Ceux qui église zana ba 1000 ba 2000 personnes, ba instrument danger pasteur azola ta ba veste ba 3000 dollars, alobi c'est là où il y a Dieu. Mais par contre il y a un frère là c'est pela na garçon moko boazo tia kana banzela na sa ba pont na radio azo akotia offrande nyonso azui abandisi ko interpeller ba pasteur comme maman nanga kufa na senga pasteur 400 dollars au malade ya maman senga 400 dollars pasteur a prometanga ti maman kota na lilita ba pesa mbongo na te parce que j'étais serviteur dans son église papa maman zana malade mais azwa te yango na matia église soki bino ba frère bino ba serviteur bokomi ko senga mbongo tamie boluka ba église donc armo répondre indirectement na miso batu kwa bike no ana mbongo moko bo na senga ketaki papa pour décourager zonga lisuti puis tango alobi bongo yo moko comprendre que papa lobelinga l'ambition mbala moko jour okendo senga peut-être mbo komele na message que daddy kaya maman za ko s'aggraver akobisanga que non viens me voir le soir. Le soir wana à cause à l'église. Nous on a vécu ça. Alors na loba ngo na rage te menazo loba makambu o ezo sala ke bana na nzambe belé. Ba fongwa ma miss ba eza ba vérité on a ko yebiso ko regretter pe ko kama bike non kaka popola to le popola épisode de Goya to ko bimsa même ba réseau ba banquier ba komi ko coopérer na ba pasteur. Ba tu ba yebi papa pour to exploiter ba tu bien. To koya obimisi biso lokola ba expert à banque. To lobeli comment ko gagner mbongo en église mais mbongo wana ozala mais yo ko pesa biso ka pourcentage à entrer. Ba tu chaque fois ko tika bazo pesa ko mbongo. Jour biso to ko mona na te yo ko loba en église ke to kimi. Ba tu wana ba ya ba ngonde ba kima na ba numéro bancaire na bino. Et pourtant mbongo c'est quota. Ça c'est un secret que je vous dévoile. Et zo sala na église est belé. Okomona oh lelo to ko yamba ba expert à banque ba ko expliquer biso comment investir na église. Omona batika ba bandimi batikali.
bofongoli ba numéro ya compte bancaire bambongo ekotaka chaque semaine ba bazotika ba 1000 ba msusu ba 500 ba ezo sala ma ebele na l'église mokomona après 6 mois une année mbongo ekoti ebele azui pourcentage nde bayokani opesi bato wana boyotika na le reste wana nyo mais frère Eric na ba église o bazo gagner ba mbongo ebele ba mbongo wana ezo ute pa bandimi entre temps to ya chômage ezali makasi na mboka qu'est-ce qui manque na ba église na ba offrande wana ba gagner ba sala même ba centre de formation pour na kosunga bandeko na biso to benga ba fille mère ba jeune garçon ba bando yekola ko sa mabaya ba bando yekola ko sa nini mais ba pasteur bazo zo mbongo bazo fimbisa ba compte na bango bazo tinda bana na bango na poto bon bakosala bongo soki baza na nzambe solo mais vu que bango terrain na bango za mbongo bakosala keloko na jamais bango souci na bango mbongo ekota na église après basoma ba mituka danger batinda bana na poto batinda basi na poto awa batika kosala kinduma na basere église OK frère Eric eloko nini sala ke wa eza mutu na suka parce que tokomoke na suka eloko cité pe na nuté pona ndeko oyo dango prophète akoya otokatanaki tokota no po de tema comme susu prophète wana tango akoya secrétaire akoti ba spécialiste ke no lelo to yambaki ndekwentel na ba komo na bango ya ngwana prophète makiza déjà technique ne ayebi ke nani aza na venir tel ba numéro pesa ki na adresse na yo prophète tango akoya atangi yango déjà akoloba tango tozo sambela nzambe a révéler nga ki il y a un frère qu'on appelle dilemme nzambe azotalisa nga to moni dilemme nzambe azotalisa nga bandal soki eza na ndeko moko komone dilemme abiki avanda na mona bandal soki pe na kependa profondeur spirituelle na mona bazola kisanga aveni e bandi na lou n'habité est-ce que ça na ndeko moko avanda na bandal awa azali yo tango koleka église bete ya maboko pona le roi des rois miso na nzambe ba flatter baza déjà kuna miso na nzambe papa loba sakola e pazo tuna na sakola te tango ba ko sakola ba bimisi ba vérité omoni yo vandaka boye na lupango na nzomona kutu ndako moko za ya pembe sima nde bino bovandaka kaka yo ebisaki secrétaire wana eloko pe memio awa eza parce que yo zozwa misala me misala makamyo so ebisaki secrétaire yango nde prophète yo po bambani obandi kolela papa ka offrande moko $100 oya mardi to sambela pona okozwa musala na moi oyo ezoya yo po ke ko luka mbongo opesi c'est comme ça que tango za répétition ba prophète na banzo voama bazo mata mais par contre yo soko zui solution na eza peut-être nzamena côté mais pour na prophète wana te OK ezala ki bongo frère Eric to meka ko sala un pas en arrière par rapport à émission ou to sala parce que ala ki biso semaine oyo ya tozo banda akola ki sa siko ndenge ba prophète ya lukuta ba bimisaka basi ba règle ya lukuta moi si moi abota raté à mon ba période nete mais ba ye ba sali ba makiona ba bimisi règle na miso bato mais en réalité atikali kozwa mokumba te frère Eric na si to komina suka na komina suka po te baloba biloko malamu ou melaraté mais bandeko bo s'abonner parce que frère Eric azongi déjà ngana koma benga papa vérité ye akoma bimisaka ba vérité abaki obomba te eza nzambe nde mutu atindi po loba na ebike bozala ke bele moi liloba suke koza nini ya muke kaka pona kotika en tout cas papa dilemme ngai na senga kaka ba peuple congolais ba kinois tous à l'éveiller et belé baza ba pasteur na kombo mais ba bengama na nzambe te ils sont des loups ils sont des loups, ils sont des lions katikati ya ba agneau. Bango bazo ya koluka. Bo moni avani na katikati ya ba agneau. Nzoka zo lia, azo dévorer, azo boma. Mais ils sont pas des serviteurs. Mais ce qu'on mona que congolais alinga siko ba luana, alinga ka ba lion mais place ba agneau bazali. Ko mona zo kende kuna te. Ce qu'on ngana zo senga kaka maloba na nga ya suka. Peuple congolais fongola misu ba exploiter autre colonisateur aya exploiter biso a coloniser biso. Mais lelo siko congolais moko pasteur moko akomi ko exploiter ko coloniser mais okangi kaka maboko na kosenga na yo fongola misu o nyonso so mona ke ezotandre ko kinena lokuta longwa ne sika wana na ndagu noko kiko sambela covid yaki ya bato vanda soki 2 ans na ndagu nzamba ndoyo kabiso a protéger biso abat kaka ta na ndagu na yo nzamba koyoka ou soit oluki ba sambelo bazo sambela nzambe na nenga solo oye pa frère Patrice Ngwe Musoko ba église za ebele mais il faut zala na discernement nzambe place nazo kinde fongolanga miso fongolanga mato ko sala kama na sentiment o ba ibsinga pasteur moko za bogar po mingi ko mika pasteur lati bien akati mande bogar lo ba bino boy
nzambe azwa lokumu. Ok, merci bandeko bozalaki ebele ya kolanda biso ezalaki bongo frère Eric asala moi déplacement moke mais nzambe aza bolingo abateli et puis azongi surtout nzambe aza ba message apesaki ye po atalisa bana nzambe o babungi na lobaka ntango nyonso ke lelo na Congo banganga kiso babando kota na mabele bazalaka lisusu te banganga kiso nyonso babando kota na mabele kotimola kobimisa biloko bakoma ba prophète ba mama mbikudi oto yebaki na ba Congo central lelo bakoma ba prophétesse bakoma ba prophétesse donc message nyonso eza rondimate entre temps ba message pe ya bien ezali yango bomoni nzambe atindi mwa maloba mona nzela ya frère Eric abanda ko expliquer biso moko poto ba ko comprendre ba prophétie ya mabe na oya malamu ba pasteur ya mabe na oya malamu na ebike bozala ke belé ya kolanda biso frère Eric alobi c'est émission kolanda ko expliquer biso ndenge ba bimisaka règle na nzoto mwasi o amona ba période te mais na sima nango mwasi wana pe atikali kozwa mokumba te pote ezali makiona na sima caméra ezali bongo ndeko de blaison et na montage eza image pro Charlie Kanga ndenge na lobaka ba bonne guérison na ye nzambe azala na ye et puis na présentation nazali kaka wa bino mwana mboka tonton dilemme mopanzi sango mystère karato leka numéro ya frère Eric ezali wana soko lingi okomela ya en privé moi motune ezali komela ye soki pe olingo komela ndeko na bino présentateur nazali wa numéro ezali wana komela ngai tokosungana na moi makanisi poete biso bato za liboso caméra to leki bino na maele te tant mususu yo poko leka biso pe to ko leka mais par rapport à baido tozo sangisa ndeko tombola bino na ngona kopesa merci na maman boboto maman azo stika biso na ba conseil te to monani soki nzambe azongi te.